yokisi yo soni. Tata yokisi ngai soni. Tata yokisi RDC soni. La muka oye. Tous les présidents africains. Tous les présidents du monde. Misu na bango bazotala na Congo. Balobi makambo tozomona na Congo tomona yango nano te. Naba Américain ndenge moko. Naba Tchadais ndenge moko. Naba Ougandais ndenge moko. Même Rwandais bazoyiba yo ndenge moko. Balobi jo ya za moyibi to profiter na sima na koto bazo betelo maboko. Keba na muto azo betelo maboko. Ngunja kanisa katango azo ya bayambaka ye. Mezoka ndo balingi baboma ye. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Kobanga. Soki obanga tikala nanda. Noko tikala nanda kote wa tozo ebisa yo longola koba. Na mona kelasi longola koba. Na babwaka nzoto bolongola koba. Na beponjo bolongola koba. Saita to obanda nanu awa. Odi mwivi. Udi wenza politiki ya buloji biso tolingi yote tango kende kuna na kardinal na mosengo kuna okendele ki Martin Fayulu te oyoka ki touche batu ba wolola kiyo na basoda ba wolola kiyo national homologue na Denis Sassou Nguesso wolola kiyo pour bouger mutu alobi ke oza pour président Sande Martin Fayulu. Armée le besoin le besoin Félix Tshisekedi. La police il a besoin le besoin Félix Tshisekedi. Minduki obilo bokosim. Pobo mana nani peuple oyo besoin ko sala makambo voter bino yo wana bokosimba na Minduki soki osimbi Munduki pona peuple congolais à partir de le peuple congolais boyoka bato ayi de pes na bato baza na pouvoir balobi basimbi Minduki basimbi yango po mo yo peuple congolais. Udi wenza politiki ya buloji biso tolingi yote tango kende kuna na kardinal na mosengo kuna okendele ki Martin Fayulu te oyoka ki touche batu ba wolola kiyo na basoda ba wolola kiyo national homologue na Denis Sassou Nguesso wolola kiyo pour bouger mutu alobi ke oza pour président Sande Martin Fayulu. Biso to robatela maboko te fachi beton nani beton nzoka ndo si misala o betonner yango o singa o betonner yango o si peuple congolais to kunyata bino lukula kayasa ngayo kunyata ngaite ndeto yebisio trop c'est trop et fini la récréation. Alobi ke mutu nyonso yo akwempêcher union sacrée makanisi ya union sacrée to bokanga ye to kutelemela ye peuple congolais bondimi makambo wana 2023 Chilombo okoloba nini 2023 DPC okoloba nini 2023 Aibaka mbongwe azanjinde kine aibambongo akongwe akabola mboka Kongo ye akende wa atuka wape 2023 Chilombo okoloba nini 2023 Chilombo okoloba nini 2023 Ibambongo peuple Ibambongo peuple mama Obateka chiminembwe Obateka chiminembwe Obateka chiminembwe Monisa Congo passe Monisa Congo passe
Oh, pesa peuple passé. Oh, pesa peuple passé. Na 2023 chino bongo la banini. Chino bongo la banini na 2023. Chino mamusala na ego promettre peuple congolais. Soso Watita. Soso Watita président zo promettre bato mezo réaliser te. Ozo moyibi suka oyo. Ozo lobela yo tongo pakwa. Ogo kende. Ozala lisusu te. Pouvoir yo lobaki le peuple d'abord. Mais on va dire moi-même d'abord. Ma famille d'abord. Mes enfants d'abord. Bana ya poto d'abord. Biso peuple congolais to boy makamwana. Oyo jisami soni na mozili mobimba. Peuple congolais oyo jisi Congo soni. Oza mututa. Ozo liaba kwa. Ibamba kakongoma akomanda moyibe akimanda moyibe namuka oye yeye tato yayokisi biso soni tato yayokisi yo soni tato yayokisi ngai soni tato yayokisi RDC soni lamuka oye tout le président africain tout le président du monde misu na bango bazotala na Congo balobi makambo tozomona na Congo tomona yango nano te na ba-américain ndenge moko na ba-tchadien ndenge moko na ba-ugandais ndenge moko même ba-rwandais bazoyiba yo ndenge moko balobi jo yaza moyibi to profite na nsima na koto bazobetelo maboko ke bana moto azobetelo maboko ngungekanisa ntango azoya bayambaka ye mezoka nde balingi baboma ye bazoboma yo sans le savoir nde olobaka j'ai été bloqué j'ai été humilié des ans je n'ai rien fait pouvoir naza na yango pouvoir yako lobi nakende quelque part yaya nakoti na restaurant nalia maleo musuni nini boza nango tolini munini wa chibelebele natoni mutunini wa chibelebele kadi mushinga kai balobi 500 francs na fufu na musuni debulu ya fufu 500 francs nalobi oyo mbwa nakolia te chana ndia biani to soki nalie mbwa makanisi na ngai ekochange lamuka oye kobetela ministre moko maboko te kobetela sénateur moko maboko te président te député te o sénateur au moment où apesi yo musala te mais soki apesi yo musala obetela ye maboko biso nyonso tozosoutenir makanisi projet de société Martin Fayulu alobi lamuka elobi Tshilombo soki aza na force andima réforme constitutionnelle seni ezala ya peuple cour constitutionnelle mpe ezala neutre lamuka oye mais soki yango te biso mpe élection tokokende te élection Congo ekozala te après kosalema élection na mboka oyo te Tshilombo ifo akende Martin Fayulu na Adolphe Muzitu balobi peuple congolais yo nde oza souverain yo nde oza mokonzi oza na choix oza na pouvoir ya kobenga na moyibi mpo oluti moto oyo akoki kokamba mboka malamu soulèvement populaire kobanga soki obanga tikala na nda meko tikala na ndako te awa tozoyebisa yo longola koba na mwana kelasi longola koba na babwaka nzoto bolongola koba na beponge oyo bo bolongola koba soki te tokobanda nanu awa lamuka oyo natondi bino botondi na suki wana les résistants oye est-ce que toza prêt à libérer mboka est-ce que boza prêt à libérer mboka est-ce que boza prêt à libérer mboka bana Congo oye na yebisi bino eloko mpona nini bokolanda oyo Augustin Kabuya lobi en pleine maloba ya ba militant na bango oyo tobengi ba taliban boyoka message apesi
message wana soki ezalaki ngam napesaki yango mbele lelo déjà IGF mbele lelo Kasongo mbele akomede na ndako na nga mbele déjà naza na aner soki ngam te nalobaki yango mbele justice congolaise tribalisée mbele ba procureur na ba juge manipulé mbele si bakomi na ndako na Jacques Ndala alobi keke eloko muke ke baluba bokobima na katanga lelo ye wana aza na aner bazosambisa ye me bolanda Augustin Kabuya eloko abolobi bana Kongo oye Augustin Kabuya ngana comprendre ye mwa muke nini esali ye tokomi pene ya élection wana selon bango nini esali ye akanisaki 5 ans eza 50 ans bana Kongo oye d'après UDPS 5 ans eza combien 50 ans tango vie alali mwana muke ayebisi eke vie Félix Tshisekedi atika na ye na ne na ndamu mande si alobi nini bino ba militaire ya UDPS bino ba taliban na biso mutu akosakana na pouvoir na biso tokondima te pouvoir oyo biso tomoneli pasi mutu akosakana na pouvoir na biso nasengi bino bosimba minduki bana Kongo oye video eza tokotiela bino video eza tokotiela bino video eza wana ezali bataliban wana ezali balu na comprendre que message azopesa eza message ya peuple congolais te azopesa message asangisi balu parce que peuple congolais oyo souffrir dans l'ensemble bakoki kopesa ye jamais message ya lolenge oyo alobake wakosanga na pouvoir na bango akotinda batu akotinda bango bato ya UDPS bango baluba basimba minduki justice ozawa justice ozawa procureur général ozawa ondimi ke bazo manipule yo bana Kongo oye aner ozawa anero koma ukanga basaki na biso so moni ngana saki na mukongo kanginga ozawa awo Augustin Kabuya lobi pesa batayire pesa mindu bana Kongo oye raison pour laquelle yo mwana Kongo yo mwana Lamuka yo mwana Kimbangu yo mwana Kimpamvita ba Belge baloba muluba ko zo bokonzi kananga yela kanga pona Kabila yango oyo Kabila yo yebi solo yote lokolo za Rwandais moya yeba pe solo muluba ko zo pouvoir te batu contexte ya wana ba comprendre ngo te muluba za na makila lokolo yo muyaka lokolo yo mungala lokolo yo mukongo muluba za na nzoto nyoso batu nyoso bazana ya kasi muluba balobi ko zo bokonzi te azali azalaka incompétent azali inconscient ya mibale muluba cause lelo azana pouvoir mais abano yeba teke azana boko yeba ndoto na ba promesse na ba po mais azana bokonzi na nzawa muluba musala na ye orgueil te muluba musala ya la ta pantala minena chalole kuna peuple azo kufa kuna bango kokumisa na kokumisa c'est-à-dire nzambe azazoba te ba belge wana pe bazaba zoba te oyo betidaki muluba betidaki muyaka betidaki mukongo betidaki mungala betidaki bikolonio balobaki baoyo basengeli bazala bakommerçant baoyo basengeli bazala bapoliticien soki basimbi administration mboki ekeli bo mais baoyo batiela bango esengeli bateka babutiki na nzela pouvoir bakokoka yango raison pour laquelle Augustin Kabuya bazwi panique balobi te batayire pesi wakosanga na pouvoir na biso bosimba mindu rebellion te bana Kongo oye bana Kongo oye les résistants oye soki omoni Augustin Kabuya kombolela na pouvoir na bango basimba minduki bango na pouvoir basimba mindu contre nani yo moko na pouvoir
yo moko ndezo diriger Congo yo moko za na bisika nyonso mais aujourd'hui ce peuple na yo asimba mindu c'est-à-dire là bon manane peuple te bon wolola ye Bana Congo oye est-ce que bande kwa ile pesa ba raisonner malamu Bana Congo oye ile pesa lo ke bomiango président Muluba non fondateur Muluba président Muluba secrétaire général Muluba ba balandi no so balu to réfléchir ngai na bino réflexion ya monsieur oyo Auguste Kabuya c'est monsieur ici to na ba photo na bino carte bi ndenge boyaki yo lobake mutu akotoucher na pouvoir na bino bosimba minduki au contraire minduki lelo mutazo kambango Félix Tshisekedi armée lelo bozo le besoin Félix Tshisekedi la police lelo bozo le besoin Félix Tshisekedi minduki o bino bokosim po bomana nani peuple oyo bozo kosela makambo voter bino ye wana bokosimba minduki soki osimbi minduki pona peuple congolais à partir de le peuple congolais boyoka bato ayide pes na bato bazana pouvoir balobi basimbi minduki basimbi yango po bamona yo peuple congolais bayeba ke peuple congolais aza makasi koleka minduki yo peuple oza makasi koleka minduki yango basombi yango na mbongo baluba minduki wana bazosomba yango na mbongo baluba awa bazaka na mbongo te mbongo eza bapeuple congolais soki bango bakosimba minduki mpo na peuple congolais c'est que biso pe tokoloba baluba balongo na mboka mutu alobi yango Auguste Kabuya ezanga te parce que comment Auguste Kabuya va dire ça azo minduki il pesa sima minduki contre le peuple na ye parce que Félix Tshisekedi aza na pouvoir Félix Tshisekedi yende aza président na bango Félix Tshisekedi yende azo contrôler armée yende azo contrôler la police wana selon bango mais yo kosimba minduki mutu akotelemela pouvoir na yo osala ye nini c'est que peuple mokolo kokita na nzela bango bakoya minduki baboma tondimi biso baboma biso tokobengana Auguste Kabuya prépare toi tu vas fuir ce pays Jean-Marc Kabundu préparé ozokima mboka yango na interpellé ba député en assemblée nationale na interpellé ba sénateur bozo message ya Auguste Kabuya na aventure te message osaki ezaki biso bato toza na résistance tobimisa yango mbelelo toza na cachot soki ezalaki Fayulu moto abimisaki message oyo ke lokola babotelaki pouvoir na nga nasengi bino bato nyonso ya lamuka to ya SID bosimba minduki mbelelo bolinga bomona bino na bino bajuge oyo boza manipule mayele ezali mais bazo manipule bino na bizengi ale mbelelo bokotila na mandaku na biso boya okanga biso mais lelo Auguste Kabuya alobi apanzi il est homme libre. J'interpelle les sénateurs et les députés nationaux. Malgré vos acquis nommés, vous allez fabriquer. Mais il y a des Congolais. Oh, vous allez maquiller les Congolais. Bon, là, Auguste Kabuya à lobby, vous portez plainte. Si vous portez plainte, biso la population, il y a Kani, il y a Simbi, Samindu, biso, vous portez plainte. Bana Congo, oye. Bana Lamuka, oye. Bana Congo, oye. Martin Fayulu, président élu. Bana Congo oye biso Congolais to lobi boye mutakosimba minduki aboma biso azali Rwandais politique nambe azalaki na pouvoir atikala ko loba teke oyo ko saka na pouvoir na ngai bino bato PPRD bosimba minduki to boma batu oyo bakotelemela pouvoir na biso azali Rwandais mais atikala ko loba yango ta mukolo moko ba oyo ba ye soit disant yango na bisaka bino ba luba bazali ba Congolais muluba za Congolais te Congolais raisonner lokola ba oyo te comment ya ko raisonner boye oyo raisonnement nini Congolais vraiment oyo Congo zongi na sima boye bana Congo oye bozonga na arabe kote bokuta bozonga na Sara le Congo congolais congolité bino bobimisi ye moko Félix Tshisekedi aza 50%. Soki pe bosala ba élection ngo na yebite soki ko ya ponga na zala posa na ngo te ngai nazo yebisa congolais to ko sala révolution te ba to lolengo e bazana retournement lolengo yo soko botikeli bango 10 ans na pouvoir mboka nyonso ekoma potopoto na port na biso moko to koma bisengi parce que babomi biso mboka tala raisonnement nanu baza na pouvoir
baza na armée, baza na la police, baza na ba service de sécurité, baza le monde au na pouvoir na biso to kosimba mindu. C'est-à-dire abo ma peuple te peuple te. Le lo mutaza contre Félix. Mutaza contre Félix. Mutaza contre pouvoir na ye. Peuple azoliate, peuple azana maya kitoko te, peuple kureza te, mutazo telemela ye, ezali ngai na ba peuple nyoso. Nde biso bozo kana biso peuple bobo mabiso Augustin Kabuya le peuple est prêt. Simba minduki yako simba. Minduki yako simba. Soki tata na yo, na mama na yo, bazaka na combien? O basemba minduki. Oko yebsango. Soki ka mbongo ya peuple congolais bozo yiba, boko soma minduki na masasi. O mo peuple congolais ki mbango kolia yo, mama ki mpamvita okanga yo na kingo, okolala pongite na 2023 ngo okomona ngote. Soko tchete mbiyo Augustin Kabuya, continue okana ba peuple congolais, mabelo zo netaza ba kokora. Biso to bundela yango, tata na yo o asala parti wana, akoma le complot aboma Lumumba, abenga Lumumba le crapaud au Katala, to bisa bino boko sala eloko. Pouvoir en tant qu'aza, ezali pouvoir na binote, ezali pouvoir na miyibi. Bomoni botelangani ha. Batelangani ha. Batelangani te. Bakomi bilobalo. Azolo ba makam comme si azana pouvoir te, mais azana pour. Au sambo ta sambo te. Voilà Congo, oye. Tokobanga bango te, biso mide boko tokobangisa. Loko tokomo bangisa ye, akomi simba mindu. Oko simba ngo. Nano simbite ozwaki bato ya UDPS otindi bango na Kingabwa o formé bango na Israël bar Kingabwa lelo bato wana bakanga bango otia bango na ndaku na yo bango otia na balabal banga na kosetrakase lelo to ya mortalité na Kinshasa e mati basasina na sima ya ndaku kosiforme bato ya UDPS na sima ya ndaku e lelo obimisi yango na posa ke bato ya UDPS bakosima minduki na mutu ya kosekana na pouvoir na bana Congo oye bana lamuka oye na koti ya point mususu point ya mibale ezali boye je crois bien lobe ezalaki jour oyo banteraki papa Mosengo pe à son âme ye sakei tokota na badimension ya baliwa na bango te tokota na badimension te mais le président élu Martin Fayulu asepelaki lobe azala. Je crois bien bandeko bokendaki soki bokendaki bozalaki ce qui s'est passé bino boyebi nga nazalaki te parce que nga ngoko ko mona ebemba Mosengo te biso to koyi ko mona bibembe wana te raison pour laquelle koko bakoko bayebisa ngai soki yo mutu akanaka yo akufi to azobela so yo ketala ye malano wana kolongwa ezwi yo ya biki eza boye te mutu atabola na bokoko na ye politique tokoti mutu na ndenge na ye na politique na ndenge azomemela politique na ye botenaka biso rigueur te yo esiko osambelaka esika nga nasambelaka te o nga nazosala oyo yango yo te osalaka o biso ba prière tosalaka yango te yo osalaka mais sala prière wana eza mpona kokumisa nzambe oyo yanga mpe mpona kokumisa nzambe mais nayebisaka bino bitumba tozala yango eza bitumba spirituel baza ebele bakokende même côté politique, même côté religion, et belle baroque, mbogezo sukoma, oh ngala lata mulangi, oh ngala tala Mosengo azana kana mulai, kana wana yokaza bunzambe, kana ezaki chef coutumier, kana wana yaki chef coutumier, Mosengo kotaki mama chef coutumier, kotaki tata chef coutumier, toi bisangai, mutakanga ki ba prêtre wana, o bazaki na stade de martyr, ezaki ba soda. Ezaki bango moko ba prêtre non bazali na misu mine yo mona bango boye bazali na misu mine sango azambe milikoyo ndoki abanga sango makasi bana Congo ye yo kanisi ndoki abanga sango na munzambe abanga na munzambe sango na moto munzambe moko te ezala ba misiko ezala ngoliko sango soka sa cérémonie ya libanga soki bino mandoki boyo bokende moko bokufa ba Congo oye na moko pe biso ba muso ba cérémonie to salak so na sali cérémonie so na lala na ndaku na yo so na futela na ndaku na yo so za na misu mine okobenga nga na nda okoloba yo kanga maka ndeto lobaka prière bakoko balakisa biso mundela bwaga yango alibizo yanga sambela ata yo totoli yango awa o totoli ndoki oya kangi yango mokomi mais oyo yanga so rabete ndoki okoma te azomona nga nazali kola moto nazobaluka c'est-à-dire le président lui azalaki lobby
ndenge bolobi papa ko pesa exemple ndenge salamaki tongo nango na TV lamuka oye epesa ba ngeni ngapena mikolo tozali toyebi lolenge mboka ezotambola boye to boye te lobi ezalaki mokolo tozokunda papa cardinal Mosengo. Est-ce que eza mokolo ya okepesa na bambote alors eloko bokoyeba ke lokola eza mokolo ya matanga biso nyonso tokutanaka po tolela moto oyo toye kotala me kotala lolenge mboka ezotambola bambote ya mikolo oyo eske eza su bambote ya malamu alors lokola tobandi basango bapesi mot d'ordre me eloko tokamwaki oyo ekamusi mokili mobimba eza nini cortège ezoya boyebi Fayulu yango nandimaka ye aza acteur na terrain na maloba tina nyonso aza acteur oyo alobaka te alobi ondira azokosa lamuka oye ye mpe asalaki yango na nko akotaki moto ya liboso na kati église tango soi-disant président aye na cortège na ye Fayulu mpe avandi na kiti on dirait mutu moko aza sans valeur lamuka oye or na minute wana nga na mituni me soki président ya solo lamuka oye oyoka eloko na koyebisa bino yango omoni biso bato ya voix muke biso bato tolobaka te toza buzoba koleka bato balobaka lamuka oye toza pe mayele koleka bato balobaka tango aye le président Eli atelemaki na ye te après tango ba cérémonie ebandi kaka dans lukumu na bino na yebite eza biso tobe yango tupo basali eloko moko boye ke sala na mouvement total ndeko yaka le président Eli aza na kati ya kiti ya ovanda lamuka oye epi eloko mosusu ezalaki nini boyebi kuna ezalaki entouré na bamilitaire epi consigne epesamaki soi-disant chef de l'état soki abimi nanu te moto abima mais ntango balobi misa esili bino bandeko tozali awa bozela cortège présidentiel ebima sima biso nyonso tosala nini obima na minute wana le président Eli atali mama oui mais bapesi déjà mon d'ordre batelemi tango bazokende na basango na bamilitaire na peuple na sima Fayulu oye bana Congo oye bana Congo oye tolanda peuple congolais nazongi sikoyo na sujet nalingaki yalakisa ndenge cela veut dire n'expliquer bino batantaki Martin Fayulu na stade de martyr ata bazokosa batindaki mpo na mbongo te batindaki batanza kombona bakangaki mpo na mbongo ezalaki prévu Fayulu aya wana parce que mpo na bato ya UDPS bazomona ke babanda kosilisa bato nyonso mpo na 2023 bango bazobetela calcul mpo na ngai nayiba kokomba te namuka oye babanda koelimine bato bamatata pone bazwa bapoison bafayulu bazwa bapoison badaye banani basala boye po atikala ye mo nzoka ye
neto yembaka moto abombami aleki na maye nzoka ye aza commerçant mais bamusu ba politicien de bya bandaka tango yazo sala commerce bamusu ba côté ya politique ka bongo la meso batindi bango baya epai ya fayu balata nzakomba basango batali bino boza ba faux sango yo longola nzakomba bo wuti bapiyaka 1 2 3 allez taba ngongonzi longola bord boye pona na yoga na barade bali bio ils sont venus pour un bongo basa sina mbongo pour ni et puis batsangi bakombo na bango baza bakachimanga bakachika tolo bakachimungu bana la muka oye ya mibale mission na bango kule simbite toza pour justice spéciale Moussa pour na batuwana état de droit s'il vous plaît ya mibale batindi ye moko kokoriko kona église lobby aya kopesa Fayulu lumbo soki apotaki nini na maboko soki atiaki nini alobi oyo yo moni enyama ori yaya wana azali corona yo oza ozwira moyibi mais sinon tu ne diriges rien ntango Martin Fayulu signe asali bolanda ngai sentiment nini esali Félix aya kopesa Martin Fayulu mbote sentiment nini ye batuna ye pa ba journaliste baloba est-ce que yo na Martin Fayulu bosololaka alobi ça fait longtemps na ye tosololaka isusu bongo mbote zoke tanda yani miyibite ndoki te muto yo benaka ncho muto yo benaka ndoki avandi na ye oyo opesa ndoki mbote ndoki alobi ok ndokufa na ndako baloba Martin Fayulu acheli poison na mabo mbote na yo pardon na bo omikufa lokolo sosa kufi na peste nde Fayulu tango bayeba tie maboko ayebisie zonga tala sima zonga moto Chilombo zonga sima tala moto bana Kongo oye yo Chilombo zonga simata bana Kongo oye lobi azongisaki ye sima azonga mu alobi kobosa na teke yo benanga ndo kobosa na teke ngai yo benanga ene na boyi nga na pesa yo mbote lobi ke kufa na yo na mbetu ndenge nganga na yo akufaki baloba ke Fayulu apesaki ye mbote ndenge koku zonga na mbote na mokonzi ya mboka na église azare bobele nani Fayulu te Fayulu te nakobima na ye lokola balobi ke cortège elingi ebima président abima Fayulu alobi président eli ezali ya peuple ezali nga mpona alakisaki nga naza président eli peuple etondi awe ye mpo na nga mama Esther côté lozela biso libala tosala nini tosimbala tosala nini bana Kongo oye bana lamuka mutu akosa bino te bokonzi babotama nango na nzo ata batyo na makasi mutu akobanda kobanga yo Fayulu abima to abimaki te bana Kongo oye bana lamuka oye toke bayemba na bango tozali bokonzi iwuta na nzambe me bokonzi ya nzambe esengeli basalela yango na bénéfice ya peur soki peuple azobénéficie nango te bunzambe politiki wana na pouvoir na yo eza su ya bunzambe te eza boye te